Peuple congolais, boye bingai na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ezali mama Bomengo, oyo bino moko boyebi. Na ye ko sala vidéo oyo parce que mboka eza na bitumba. Mboka eza vraiment na makambo moko ezoleka. Oyo ezosenga biso mabondeli. Ezosenga biso kubondela makasi pona mboka. Ezosenga biso tozala na distraction te. Congolais oya solo pardon, tozala na distraction te. To bondela. Yo muto sambelaka. Bondela pona armée na biso. Bondela pona bawazalendo. Bondela bandeko. Eza tangu lisusu te ya kutalaka ke oya za nani, oya za nani. Mboka na biso ezali oyo mokili mobimba baza konvinye. Bongo biso bakolo nangu. To tika kaka ndenge wana. To boya mboka na biso. To livre mboka na biso kaka boye. Bandeko. Nzambe pazolobe na biso ke tozala lâcheté. Alobi dehors les lâches. Tozala lâcheté. Tozala penza na mabondeli. Armée na biso to encourager bango. Armée na biso to vraiment to sunga bango na mabondeli pe. Ba wazalendo to encourager bango. To sunga bandeko. Distraction ko zala nango ndenge batu nyonso balinga distraction. Mais distraction ko lingo zala ne sika oya malamu. Lelo batu mingi bazo comprendre likambo te. Mboka wana soki meki kokende. Ezana batu mususu to kotia suma makolo na Kongo te. Mboka wana soki meki kokende. Bandeko nanga. Okoma penda na aéroport boye ata auzwa visa, okozwa visa te. Yo siko somba biloko na Congo. Yo siko sana makambo na Congo. Mais so ba boyeli yo visa ba kopesa te. Po ekomi ya batu mususu nde loko tozo bosana. Bandeko tozana mboka kitoko. Mboka oyo tondi minere. Mboka oyo tondi ngana yebisaka bino banda kala na lobaka ngo tro. Kendenge na linga Congo na senga ka Nzambe. Soki kozala keleta okende pa ina ito kozonga ka lisusu na zonga ka na mboka Congo. Na lingi Congo na nga ya mingi. Pe na lingi bandeko na nga ba Congolais ya mingi. Bandeko, pardon. Tozala distraité. Bitumbe za kaka bitumba. Ata na tangu bino tsoko butali na Bible boko mona bien-aimé. Ke Nzambe na lera kala batu bazaki obunda pona mboka. Mabele ze eloko moko oyo ya solo bien-aimé. Mabele eza eloko mutuya. Soki ozangi yango tozana bamboka oyo. Po vanda na bamboka oyo. Tala mikanda bakusenga. Tala biloko na bakusenga. Tozana bato ebele ana poto. Ngana zana bango na mboko bamusu basala ba 20 ans, 27 ans même. Atikali kozwa mukanda te pona mabele na bango. Bongo yo mutozana mabele na yo. Ondi no perdre yango. Pardon. To bondela Nzambe. Basali ya Nzambe. Bato nyonso bazo sambela. To bondela Nzambe pona mboka na biso. Nzambe apambola bino. Biso groupe Salon Mobimba tozo soutenir FARDC mapinga ya Congo Mobimba ya RDC na bitumba nyonso ezoleka na est ya pays. Groupe Salon Mobimba tozo soutenir FARDC na biso tokolonga bitumba wana. Chaque pas bango bazo sala biso toza sima na bango. Ndenge boyebi ke peuple congolais nyonso sika azali, il faut se prendre en charge. Ya mwana biso na groupe Salon Mobimba tolobi tozali tous les jours, à chaque moment, à tout moment, Simaya FARDC. FARDC en avant! Eh bien, peuple congolais, très chers compatriotes, bana RDC, partout bisika bozali, na poto, na ba province, libanda, place nyonso tozali. Ndenge toyebi mboka na biso ezali agressé. Na minute oyo, FARDC, ezali kobunda. Pour na ko défendre sécurité na biso bana ya mboka. Tozo senga na peuple congolais esika nyonso tozali na poto, na Afrique, na libanda ya mboka, na kati ya mboka. To chama kanisi na biso nyonso, to tinda biso nyonso ba énergie positive na nzela ya ba prière na biso pour na ko soutenir FARDC. O bazali ko kufa na minute oyo pour na sécurité na biso bana ya Congo. O bazali kokufa na minute oyo pona ko assurer permettre na biso ko lengela mabele na biso ya bana Congo. Bana mboka to sangana. Ata minute moko na mukolo pesa yango pona FARDC na nzela ya ba prière. To sengi na ba pasteur, ba chrétien,
ba musulman, tosengi na bandimi, tosengi na ba choriste, tosengi na bana ya mboka, mutu nyonso esika azali. Tochama bolongo na se, pona kolela pona mboka na biso. Totala bango moko na tali batu ya FARDC, nos vaillants combattants soldats, bazo défendre biso, chema bolongo na se. Pona kobondela nzambe avant bakende kobunda, misusu bayebi ki bakozonga te, bakotika basi, bakotika bana, bakotika bayaya. Pense na ngai na minute oyo, pense ya biso nyonso bato ya groupe Salongo, nazo senga ezala pense nyonso ya bana Congo, compatriotes, esika nyonso tozali, eloko moko ekoki ko remplacer douleur te, mais maloba na biso ya bomoko, ya bolingo, ya amitié, ezali wana pona ko soutenir FARDC, pona ko soutenir ba wazalenda, pona ko soutenir ba famille nyonso bazali ko perdre ba proche na bango na kati ya situation ezali tellement difficile, tellement difficile pour la République démocratique du Congo. Mort en assurant notre sécurité, je suis de tout cœur avec vous. Profond respect. Vive la République démocratique du Congo. Vive la FARDC. Vive la communauté congolaise. Vive la République démocratique du Congo. Avec Dieu, nous vaincrons. Bande Koba Congolais. Biso artiste ya groupe Salongo na niveau ya diaspora to yebongo liboso na bino pona ko interpeller congolais nyonso likambo oyo etali yo etali ngai pe e concerner biso nyonso ba congolais. Alors tozali kopesa soutien total na ba FARDC na biso et pa yo bazali kuna na esika ya bitumba pona ko défendre mabele oyo nzambe apesa biso ba congolais. Mutu nyonso oyo mi respectaka, mutu nyonso azali na mwa mayele na bongo na ye akobunda pour a défendre ba droit au nzambe apesa ye. Mabele wana ezali nzambe nde mutu apesa ki biso yango. Alors munguna za kolinga kobotola biso, biso tokolala te. Tokotelema pona kolakisa ye ke eloko yo linkozwa ezali ya yote. Alors totelema bato nyonso, ba o ba priaka, ba oyo nyonso bazana mayele ya bongo o nzambe apesi, topesa soutien na ba FARDC, toyebi ke elonga ezali ya biso. Tokolonga parce que cause na biso ezali juste. Tozo bunda pona mabele o nzambe apesi biso richesse, mais munguna aza kolinga kobotola biso yango. Alors totelema biso nyonso. Soki tokotangisa makila, totangisa makila pona ekolo na biso jusqu'à ce que munguna kokata kozwa centimètre mon côté na République démocratique du Congo. Biso groupe Salongo Mobimba, tolobi bongo soutien total na ba FARDC, ba wazalendo, batu nyonso tout ope bazali ko prier, bo prier. Biso toye na mbela en tant que artiste, topé sabino soutien total. Alors bandeko, tokende, tolembate. FARDC, basoda ya makasi, basoda ya ngolo. Merci na bino ndenge bo bundela ba congolais, bundimi bo sopa makila na bino pour ba congolais. Biso groupe Salongo, toye ko soutenir bino na ba prière, na makamu nyonso to soutenir bino. Bo kende bo bunda. Bo bunda bo beta bango, bo ba biloko mo ba mikemike, baza ba nyama mikemike ba michope, to ko sopela mo ba to sopela ba mungu ba ngo ba zenga mani. FARDC eloko makasi, RDC eloko ngolo, bo beta bango. Oui, biso artiste ya groupe Salongo, oyo ezali bongo éveil patriotique. Biso artiste ya groupe Salongo tozali banda, nous sommes tous derrière les FARDC, cela veut dire les forces des armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Tolobi bendele kweyate, mabele ata parcelle moka mukele kete te. Ekeni na maboka batuana. Balobi Congo ekokabwana kate. Tozali ko soutenir bino ti au bout ndenge musée Laurent Désiré Kabila lobaki ça sera long et populaire et ça va rentrer là où elle est arrivée. Donc ce qui est utaki ndeski kozonga ti na bana so bazana poto, nous savons que mboka na biso et sike banda so tokopusa biso ni tokopusa bimba ko zongisa on ngambo te. Donc biso bata groupe Salongo, tous les comédiens à Bomoko, tous les comédiens à Motema, to sangani na poto to za réunis. Soutien total, oza éveil patriotique. Congolais nous ce qui a dit ça la message pour nos vaillants combattants à FARDC, ba wazalendo,
tolemba te mabele ya Congo ekokende te tokotika wana bakoko na biso te mutu senge batia bamundelu wana toatiaki na baoyo batiaki yango nous sommes tous derrière les FARDC et les wazalendo balobi libele mabele te me libele moko te ya Congo ekende na ngambo donc musalo bozosala na Goma tina est Kivu nyonso tu ezonga na maboko na biso nous vous soutenons en tout cas botindika kande botindikango nous sommes derrière vous.